kanda te po sona sidi qui na bas ko silenge za même abe na kanda te parce que kokima mutu beko scroquer mutu beko kosa mutu yo moko zomi time le boulot sans le savoir nga nazwa ta mususu nazwa musu problème na site mo ba conquérir de na tourner na site on pona eko ko eko site ngo zani to vision na tourner na to vision te il vous va malelo azwa aptam so ko benga avec de le ngemo na kuna il va ko benga na tourner na to vision te. Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le bois qui marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire. Son Père TV ndé makamboka ni na loba kade ko pesa journée sa mona muke mona tuka ba journaliste yeyo alobi to biso nyos to s'abonner na Son Père TV to s'abonner massivement, c'est gratuit Son Père TV ndé makambo donc to s'abonner vraiment massivement na Son Père TV chaîne munene mboka so boni boza bilili ya mboka bo s'abonner massivement na Son Père TV na bien Son Père TV ndé makambo donc na Son Père TV to ko yo kapito ko mona nyonso oyo ezola kisama na kati mboka na biso RD Congo. Son Père TV ndé makambo to s'abonner vraiment massivement, c'est gratuit Son Père TV ndé makambo ngaka de couper sa journée sa mwana muke mwana tsuka to s'abonner tolanda na bino batulozaka limiti na bino batulozaka bino na awoni tata lozo kuwela nini tata tunzali na compétition le 14 février wana de la France na tour na kati ya France bino bazo produire bino bina ici ma production wana le 14 février 2020 et puis ezali na mutu oyo akulata malamu akutana na primite. Est-ce que bango benga mpona koreserve batable kuna bato nyonso bakubenga na nimero bakureserve babosana te modogo abarambo akozala na biso mpo akune kozala depria de mode oyo akolata kitoko alors baro na yo baozanga bara akune eza biso bara ozwa bara rien à dire rendez-vous za le 14 février 2020. Alors parce que nous oza komona koza saperi ya solo na kati ya Paris na kati ya France esengeli amona na esika wana bolubi te buta kulata malamu kozala na primine bon abaomba kozala wana Bonjour Gilles Okonde. Bonjour mon atuka ba journaliste nyonso. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu, il y a un Nzambe, ça va. Bon, désolé, on a pas la santé na monene. Biso de kana na Nzambe, tu kana na Satan. Oh, pourquoi pas? Au bout de kana Satan, tu as camarade na ngate. Mais Satan, avec camarade bien c'est mais yaki na mokili peut pas combattre ba Nzambe. Non. Biso ba ngam, biso ba Nzambe doit toujours kaba gagner, tu n'as jamais perdre. Voilà, Gilles Okonde boni la Queen Mada. Oui, il y a qu'une modalité qui le monde biki rouge mo like ici donc on continue bango Nzambe ba maman donc a super poussé. Ça s'appelle les bons groupes, ils ont s'est passé quoi? Groupe à la grâce de Dieu, vraiment ça va, on a un nouveau écrit dans notre côté, on a même moral na bango ça va. Nakatia pas mère Queen qu'on a chef, tous artistes simple. Non, on a chef. On a chef ani. Na chef na département à Balé. Chef na département. Na département Balé na digapé ba nga tout donc. Bien rapé Balé. Na beta percussion. OK. Na beta percussion, na discipliné na bango, na directeur artistique na bango. Après donc toi rabi sombana chef Moïse Panzo moki atalo. Ba respecter comme makasi. Nga respecter ngate. Nga era buna nga ba fantisité. Era boulot so na tambi buna nga ba jeter. Do era boulot. Do ce que dans boulot té so da banda boulot donc tara na mona journaliste mon pouya mais ado déranger journaliste mon pouya journaliste Gilles Okonde, tu as une émission de la vie des stars parce que ça star amené dans beaucoup aux émissions de la vie des stars, il y a par rapport à évolution des artistes na biso Gilles Okonde au bana poto balela mingi ba poto basenga associative to l'ex Gilles Okonde boyo kaye le lingi Gilles Okonde bandela carrière artistique na ye moi histoire moké na carrière artistique na yo est-ce que et pas Queen kuna isa groupe ali bosso bandi na vie na yo to déjà ou c'est passé na bele non pas Gilles Okonde et pas ne vais vaguer Gilles Okonde a théâtre na ba groupe à quartier na ba sous groupe na ba comment groupe qui manga vraiment mais na ba confronter na votre premier groupe yo bana groupe à quartier deuxième groupe na yo deuxième groupe ezapé à quartier. OK bon premier groupe nini yo c'est pas ça qui n'est ngo par rapport au il est déjà un écran
Et dans le deuxième groupe, on a Kotaka. La puissance ni vision mondiale. La vision mondiale a fondé Joanne Ngemi na micho ana Luanda. La puissance Motebele. Ça a 5 ans na groupe wana. Groupe on a quartier. Après tant long groupe on a vandi pendant 3 ans na ndako. Et bien théâtre mbuye ngana vanga ndako. Après Spister na Bobet Mayamba, la puissance Motebele na Luanda, Motema ta le trésor. Et pas tant évangéliste donc quand le ngoa to vandi ce qu'on a ndako yem de ko proposer ngana ko ta nouvelle vague ezaki troisième groupe na yo na ngai ce ko ta ba proposer ngana kena na ndima mala moko te parce que street sera nouvelle vague na ngamo no banga no street en nouvelle vague parce que c'est nouvelle vague trop likolo trop likolo donc na no banga na nouvelle vague mais ba ba ile on fronter ngana no po ba ni les assez wana Jules Konde, il a connu et poussa yo et marca yo sala, ou comme artiste c'est le comédien, mais parce que Jules Konde n'a beaucoup point cartonnant dans tous les 5 continents na biso. Il a connu les sala que yo le comme artiste comédien. Il a connu sala comme artiste comédien. Oui. Non, il a connu sala ngote. Manoli ngam sala ngote. Rien. Non, comme ça, il a pas circonstance. Il y a un quelque chose malais bon. Parce que circonstance me fait comme ka ba ke, oui ba retracer nzela. Tant on a monde que père a daé mère a daé, donc plus responsable. Le plus responsable doit perdre un espoir. Est-ce que tu as donné un fortifier un espoir, et renouveler son corps banini. Donc au coup il y a pas parole de ça que il comme artiste. Oui hein. Toza idole artiste mon. Non, on a penanté. Na idole artiste ta mort. Toza idole artiste ta mort. Donc fan de la mo comme artiste comédien. Non, na va la mugate na comme artiste comédien. Il y en a ceux qui circonstance comme langa et poussant na comme bloc wana. Oh ba mso mona ka moto azana na état obino bozana ngo la personne avec handicap no monique naza personne avec handicap naza handicapé so naza kaka boye moto simple naza na valeur te na vie kana mi comme artiste pour ngapena comme lo mutu handicapé eza makolo eza monoko eza maboko te eza mutu te mais tant on dit un homme eza mutu de réseau de réflexion on a ma réflexion nous ça non faut bunda on se battre pour s'en sortir na vie tu na Congo na Afrique puis en Afrique puis en plus respectable avec handicap mais ceux qui ont mis en soi notre capter la valeur na yo so me pesa ngo to pesa ngo azate data la nyo so na te ngana buna so na ke bulu na bulu naka na yeba so na handicap so ngana tambola mais so na normal na vandi bo na yeba ngo te Jules Konde est-ce que na nouvelle vague au salle comédien ni na nouvelle vague na que 12 ans oui na kati nouvelle vague 12 ans oui 12 ans à l'ancienne aux anciens parce que bénéficiaire aux vraiment na opportunité bien na kati nouvelle vague opportunité na ngo bano ba isi ko opportunité wa ba ko zana ngote pourquoi pas bazana ngote parce que yo na bango ça artiste malgré qu'il ancienité tous ba artiste mais ngana za ancien na bango ba film ngana jouer nouvelle bango ba jouer ngo ngana ba nouvelle na jouer plus ba 14 films bango ba jouer ngo le lote nouvelle vague déjà ba beti combien de films pour jouer 14 films plutôt jouer na mais tu bisou en mode de attendre 13 15 films surtout ngana yi na ko s'imposer parce que exact que bon pas s'imposer Jules Konde ba bien fait nini oyo mama na biso vie ala kunima da pese pana yo oyo yebi ke ngapu na zali ona zali lo seke eza non valeur na o pesa nga eza bien fait makasi pour vie a pesa nga valeur a valoriser nga vraiment donc a vie atala o nga zati afutela kondaku non ah kata yo moko na buda grand garçon nous avons un aux grand garçon bien sûr oh attends ba charge tous ceux qui 50 ceux qui 60 personnes en groupe afutela nganda mais a contribuer parmi ba non so na posa gana problème na bengi alo ku na problème a ko pesa nga moko par exemple na mwana na ye garçon donc na banini so abi ki garçon préféré na ye tant Jérôme Mabé na sa mwana na a préféré pas linga ngai Jules Konde est-ce que on enviera un jour na vie comme président au la groupe na yo na vie ngote pourquoi na vie ngote oh bolo so opportunité pesa mito makambo pesa milo comme encadrer bat papa parce que déjà c'est 12 ans on a quatre groupe on expérience à Marambo je te vana na master da puis donc on a bien ba master na ngaba glodi tatia ba itika tembwe ba titika dima na bon cordon puis sembo te belé tu ne sais mon pouya na moni ba donai na mon les rois artistes les moments les rois artistes moi boga so ki maman nushi kata pemeni wana na mona dani Tourika Kevin Kasongo glodi tatia bala munda boga na vana bango esanga pourquoi artiste ko sala groupe te na bingai na sala groupe on déjà ba flash ako déjà ngale tinga ça le groupe na dala soutien na nous ni ne sala ka yo boya ko sa groupe non so ba ki Victor ta kan ya nzela mu fe na boki donc en fait la sala na bang na bulango te mena leadership ba bota manango
nabiti kana za prêtre na zabiti kana za prêtre na za après na nyonso et ko ya butu pe moy na za soda ba tu ba sala ba groupe tam so ba linga na lote mais na tala tam so $200 na mo $300 na kino pesa ngo boy ana charge nanu ya charge anda kumtu pasi so bulaka ni na vie na un jour lo so komi mutu komi na moi ko si mama mike mo no wana na bulana ça leur fait non pourquoi parce que on a mon pas son pas son monara ba o ba za pemena ma monango te parce ndeti nini parce que yo vivra bien wa des patrons na vivra bien oui ou avant qu'on fait bien ebi on a leki nango ebi tape na leki nango le temps so mona Jules le temps au côté bon la bonne santé bon ça grâce de Dieu tant Jules ngana lita na fi na ko singa nzenga na mbongo na balabala te ebi pona na lita bongo na ba ke vide ngana ko za mandia te na nzina na singa mbongo na nzila na lite lokwana o mona ke amona da Jules na nzila singa mbongo ayebsanga next la passe ils a passe baby c'est on a pas na palin bena bing le roi bena bing tatia bena bing etika tem Patrick baba tubana nga tatia be etika tem c'est bato ba simba parce que ozo lela pemena na pana baba na nga baba na baba na ngai ceux qui artiste bango soka mpiaka bango so artiste bango te ngaso na lera na bango bongo boni pa na bali na ngati comprendre ce qu'on passe on a mona lingiti bato msu bato ngata de façon lera na nzela na mona bato alela na ka ce qu'on passe mais moi ko sunga bo ezate pe ya wa ke ozo sokola ozo tela te. Mais Gilles Condé, tout le monde qui on attend mon boy na Eco RDC. Ils ont mal à moto. Mal à mon bateau à mon nom. Pas na yosu. Toutes les questions. Répondez à la question. Nazara mamba derrière écoute naraki musala. Et le côté bizaki musala. Na sali bolo ya kinga na kei. Et le 500 moi. Et le 500 millions ok. Il on ni e poussa yo lo ngwane ko. Donc ouais okende bongo lo lengo kende la. La face nazaki membre ya nini. Et côté qui n'a pas ce qui n'est pas. Vous avez qui membre côté parce que pas besoin monotone ko ba mona que ça vous avez. Na groupe yo na groupe na ngaja. Nouvelle vague. Aussi na contrat. Na tout na contrat mais dans groupe o bimisa nga ba tam se connaît monanga. Dans nouvelle vague. Donc avant de respecter ma on n'a pas respecté notre groupe nanga. Ce groupe nanga pesa nga permission que ça la bosala nga la bana vie nanga ko site o ya et assigner un contrat. Ah si c'est ko joindre site au joindre site na ko sala ngote. Parce que les artistes, il y a des producteurs, il y a des commerçants, il y a des artistes. C'est les bipans qui vont nous soucier. Comprenez? Si on a bien amour, on va filmer sur théâtre. Oh, moi, tu es qui t'as soucié. Dès que tu filmes, n'a plus simplement filmer pour tourner, il y a qui peut $2,500. Puis à filmer sur théâtre, il y a pour moi les carats pour ça c'est un film. Allez na casting té. Allez na casting té. Mais que grave piscine kaka il là ko pas là. Kuta na mona casting pe na bo jouer na yi. Hôtel boy, aux autres c'est le meilleur à recevoir. Parce que moi baba site internet m'a looké. Comprendre? Pour ni ba dingo vous avez na facilité. So vous avez na facilité ba tant que baba na baba qui ne répétition, ba bosser dire, tant que na répétition 8h30. Na muka pa na 7h. Comprendre? N'est tu l'obligé dans qui répète, faut na muka plus ou moins 7h na sokoli. De devant na liaka te na bimi ba na mona qui répétition. Na qui na no répéter na zone dans sur 16h. 16h na mutu pasi. Mais tout le monde qui caméra écoute il y a Eco RDC qui ta qui na pas na yo na ba sac ya loso ba manzana miliki ba chata secret ba biloko na ngenga ba semoul ba nini ba nini. Bino mona on na bilili bino na côté ne ko boye bien. Elo ni ko. 100 000 vina mkolo mo na ba. Ezo zilo ngombongo. Bongo olbini. Ba ngasa yo lo bininya. Si ka no bafuta ngasa lebisa. Ozako ya bo sale loko si so super na yo. Et loko 5 service qui musala. Hier déjà quoi que il a une musala ngapi na musala ko kuta to sanga de sil. Na zo ngo salaire te. Ngako tamsunga bien perdant yimta bien gagnant. Ko mo perdant par rapport à quoi? Pas parce que lo na nga exploiter donc abimisa donc ba exploiter ba belo ba ni abenga oni. Nini? Exploiter. Bon iloko nini ya motu ya oyo otika na ngolo na mtuno oyo récupérer na kati ya Eco RDC. Ko yebana kana yebana susu. Iloko motu ya oyo oyo yebana ngote. Bona nga ba kina zo mutuka. To ba kina zo fu na zo nini na zo na nini. Ko yebana yango. Yo ata 100 francs ya Eco liati. Na lia 100 francs Eco na musala oyo ya ngai. Abaya tiki ba pesa ngambongo boye 500 300 400 non. Mais je ba ko tiko balo so mamili ba tiki ko pena enveloppe. Ba pesa enveloppe. Tisika di monde tisika dima yemda no kumba biso yebisa so tikela enveloppe na me conscience ayebisa so tikela mais biloko na ba ko tike kutaka combien 5 loso c'est moule linza da miliki wana nido
Mais au-delà qu'il y a un cas mais soki parce que ça mutoki na ngai. Mais pourquoi le gomme ko ignorer on que c'est ignorant ngote na est na bina bona soki ngote te au-delà qu'il y a bien sûr mais l'autre peut son ngo pesa combien ça que l'autre sona naza ebelete mais ndako nanga difata mso za kanona ndako surtout na bino batulozaka limiki na bino batulozaka bino na awa ni sasa lozo kuwela nini tata tunzali na compétition le 14 février voilà c'est la France na tour na kati ya France bino bazoproduire bino ebena production voilà le 14 février 2020 et puis ezali na mutu oyo akolata malamu akozala na primite est-ce que bokobenga mpona koreserve batable kuna bato nyonso bakobenga na numero bakoreserve babosana te modogo abarambo akozala na biso mpo akuna ekozala défilé de mode oyo akolata kitoko alors baozanga bara kuna eza biso bara rien à dire rendez-vous za le 14 février 2020 alors bato nyonso oza komona koza saperi ya solo na kati ya paris na kati ya france esengeli amona na esika wana bolubi te moto akolata malamu akozala na primine barambo akozala wana confondre dans ozala monde mondo totuni bana na ngai ona bana babona bota te mina bana bana na ndako na ngai qui est Julio ate belete mais mukiza la moi ça que l'autre zanga raté moi c'est mon zanga raté malgré tout mikolo ma projecteur en boka mais quand même c'est zanga raté mais kade couper sa journaliste mwana moké mwana tsuka ba journaliste ayo kamo ekomoko boye betaka ke o batsundula ko na limité babenga ko zanga na lembola la na yo ke limité kuna liko $200 batambusi yo boye na bapesa pe yo yangote yango de sala ke o moza na ngule loto ndeni non eza mon fait na kana kanda te po suna sidiki na basiko silengi za même abe na kana kanda te parce que kokima mutu beko scroquer mutu beko kosa mutu yo moko zomi tim le boulot sans le savoir to ba fan so na ta secret ba sombeli yote secret c'est quoi 1000 francs kasi mtalongo na lemba po bengo na okende na meti posa confiance on a pesa bango na no pesa na respect na luna kilo nga nazwa ta mususu nazwa mususu problème na site mo ba conquérir de na tourner na site on pona eko ko eko site ngo zanini to vision a tourner na to vision te il va malelo azwa aptam so ko benga biki de le mona na kuna il va ko benga na tourner na to vision te et puis le temps se passe na mona na tam sous na groupe na biso maso ka tourner bloquer ko ta to vision benga ngate parce que na mutu ya eko mais na sina contrat de côté donc eko nem te sala ke bomelo ba marché musu et bomelo ba marché belé o benga mta poto na pour ça $100 et yo camarade ya oza on dirait moye ko lipe mena yesu eza ko ozo tsola biso bama ko ndiro ozanga elote bamona nga zanga elote mais nga ozo souffre na kemba mais loso bazongi lo ba récupérer Jules Konde na bango contrat bien salaire avec contrat na salaire ou pourquoi pas les bosso salaire na yebaki na ignorant na yebaki ta mais bossa li kamolo baka o ayebita tuna bato ba yebi pour orienter muto ayaki pembe na nga tono sonne bien ibdaira nga émission wana atosala émission télé réalité na yebaki te to mala niveau oyo les matchs comme biso ba congolais biso artistes congolais to yebaka te lo plus beko comme apé boy biso yebaka bongo mais to ça mais c'est comme tellement prudent si nous souhaitons to ça émission tout pour comme ba niveau to signer contrat avec salaire pour le baralé l'artiste comme ne ba comme ali bosso balinga na visibilité mbongo aussi na visibilité c'est les bosso na oui la bosso visibilité logi le konda yeba na po te ka produire bosso visibilité mais écoute entendre sur 10 ba jeunes ba tane ba to ça émission na boyera ba émission hein na boyaka mo benga na émission na oya na ngati na nga gravité mais na boyera na visibilité na la visibilité na tout na déjà na nouvelle vague to na site na biso dans des sites kutu so na ça l'émission dans na lambi na bengi cameraman pas biso tozana opportunité na benga champagne tancel nani comme na sous fashion to ça l'émission to na des sites na ko zapena coûte kate fana proposer maintenant ça ba gage coûte na site na biso parce faut exploiter site na biso puis après ça to ba matériel comprendre les encarts financiers monsieur mbongo mon financer mon ani dans notre niveau côté site na biso c'est que makambo pesa ne ko yango pesa pena site na bino na pesa makambo ne côté ko ba yeba ko exploiter ngate so yeba ko exploiter ba en temps ba mona mususu mais quand même il pesa yo lelo comme Gilo yo zali et pesa ngana zaki de Gilo na ça va film bima et ça la ma déjà yo to le bali olobi ni Gilo Konde yo kangana yo ka pardon
ezali ko ça ko diminuer nga loka Jules Konde ayeba na poneko que non diminuer na sala ba film ba double face talama na sala ba camelo talama na sala ba compte ribo talama na sala ba mutema be futa kate talama na sala ba monde ou demo talama nous sommes tous ngi sima na to elo mo ah wa Jules Konde loko ni na mutu ya récupérer na eko oyo singa nini et pe ça on liboso makambo à part fula on est bien sûr na okosa to zo na sima muke nushika to kama loba na yo non yoga na ebiselo mobu na ngala ke ngrate na wanga ni côté na nie pe côté hein eko esala ebele pe pona ngai ngape na sala ebele pona eko tamso na sala ebele ngoleki on a sala eleki o masalela nga comprendre makamni eko esalela ngai yebisanga na ka yo moto loba awati non na suka na regrate le son na rondima le tamso na na mi poba de mois de guerre en dire du Japon. Hein? Poba de mois. Des mois, des 4. Non, mi poba boyeba ni. Et na iba na travail ko. À travail ko. Makambo déjà ngwana. Polo no mi poba kutinda code. Ah, yeba déjà que. Atinda code. Le ebo mabiso zanini. Film ko bima na ngombe pose le numéro ni ta problème. Pour me pose le numéro ni ta problème. Mais tam so benga mutu. Pona tete mutu me biza makasa. Ko benga tam susu boy. Kingandi. Pesa le numéro je la pesa te benga da facilité au pesa ngo. Mais tam so mon travail ko mon dit numéro na alekisi. Abengi. Mais comment bien faire belé pour nga bon on a ça bon yo ndima on a ça pas na on ba sala ni. Voilà, merci chers internautes. Jules Konde le binini moi maloba moko to mi balé pas mère Queen. Non, vie à Queen ma dans l'état qui le monde mo biki rouge. Nzambe na bango nzamba tayi mama moi ça qui to mboko talaka mère wana. Lo na ba mama biso fona longo na chapeau. Mais za ka mti omningo za mti mamnene. Ningo ndima ko ndima bo soto na biso. Mais mon gars tu souka maman ils allaient comme mes familles ça ba peso fardo mon mima c'est comme si on tient souka tu as compléter mais ça dans matino na mukilité donc ndima biso kilo ndima lo baya kilo zabe mais là solo maman biso solo maman biso wana mère na biso wana mon yito kena pena bandali ya do ne to ça ndeni ya vanto na pena na se na lutu so tu ni glodi tatazana glodi ebit to kena pena bandali ya vani na vanto ya pena na lutu to lia bongo pas considérer il faut d'amener mais à dire que ceux qui avant dit que président Moussou Azaki ya la likolo étage non on écoute dans salon na c'est avant di bolene soit inez je fais nga biloko jilara tolia tolier so c'est quand to bima kana so to meto milaka na do na ada maman biologique na ngati maman biologique na ngai. Voilà, merci Jules Konde moi dédicace na moko to mi balé pour pesa numéro téléphone to kisingo ebi écoute na mwana nsuka ba journaliste mwana mkie Adonai au moins makambo nzambe non en fait ba dédicace nanga c'est quand le bima be na mutu bolimisanga na ra mutu donc ni monde théâtre monde nzonzi monde internet tout ça ba surprise na ba caprice nango si quand le bima be bolimisanga na taka mutu donc ba banga nanga na opesa yanga mon vieux Brunel Lopez motema Jordan Ifasi qui na kata Irlande na peso motebele est-ce qu'il n'a mis pas de mois de cartes de Japon na peso nga motebele na mon maman suzi banda yanzambe na peso motebele nga monga monodi mondoi na deji konde moi si ya mwindo tali moi c'est non na moni sous sifa pe mala patron na billionnaire na moni sous na Belgique na moni mon fiti so lombongo ami de moi si ya mwindu na moni Gisèle Fatouma ba molona na moni susu na moni susu na wapi susu na Londres na moni premier bon aller na vie na théâtre da pisa nga Noëlla Mukadi moi si ya pembe la patronne Sterling Maleka en direct de Chine na pesa motebele donc la moni ngai voilà si le connaissez to landio wa to sala non s'il te plaît bon pesa moko mi balé to kina base na ngombe na pesa motebele na moni base mu ya kilombo so na tanga moko ba tenga ba rigé de moi tanga base kilombo nyoso na pesa no pembote je suis ka son de récit motebele na moni kabino se belé bien na pesa OK je le connais numéro na yo pour ba fan na yo ba na posa na ngo 243 89 81 46 466 plus 243 89 81 46 466 la moni titika di mana pesa moto belé donc merci na mtasi ma caméra biso tout cas merci mais otoki singa mon kutela mwana tsuka voilà merci cher internet comme na suka émission na biso ya
Vie des stars bomoni Jules Konde mo kwasili koloba awa par rapport ya makambo ya vie na ye le lenga c'est passé dans mon artistique na ye et na pesi mbote na Karine Mokonzi la parole moi ça pembe chepte na ba maman mokonza ba journaliste tout internet moto moko ta letion internet c'est Karine Mokonzi la baronne et na moni na si ma caméra na mso Glody Mesa mwana moke na makambo na ye et titika di ma réalisateur munene na mboko yo pe ba lingara kade ko pesa jeunesse mwana moke mwana ntuka bye.